contre toi na deux arena, arena moka France na arena moka Belgique. Mais boye ba arena moko. Tous les deux arena na arena moko faire à Robeta, moko Fally Ipupa di Cap. Le king mon ami de France à Robeta. Oh comme ça Fally petit ouera na makasi ndeko mikosa ke yoza oza ami de défense ya Fally. Fally reconnaître oté. Aboka baninga ba mi de face ya aboka oté. Tanga imbanze ne bobo ka kese na chiba ambe. Joli yeye na Patrick Ngubi. Batanga yo okosa kaka. Et puis on manque à ouera. On manque après ça le kese no invite à Fally. Ça le kese no invite à Fally. On t'a invité un papa quoi. Hein? Moutaema no mambe bonga ema no totim. Aemba lo hérité ton dimaï. Aemba lo ferit. Yo vino etanga bato ba uta meso mais yo finga bango. Na beto tina suka sankara. Yo pour yo va na biso, il faut répondre ba wario. Ba wario ba finga praise. Butu moi, ozomo ba comme tina mampata. Et pour ça y a la qui ça dans rapport yo uti concert ya grand arena. Pour yo pesa fanatique mais comme que ndeto beta na new arena, fallait être invité. Yo m'ta invité pa na concert na biso. Ouais, rada pire via Fally Ipupa. OK. To beta concert na millionnaire ah yo zalagi. Abandaka na tolinga na to salisa na Fally Ipupa ça les ganga. Fally azana na kato kese na biso. Fally azana na kese na biso. Babu akae par rapport ya quoi. Bino na kata ba wario bazo finga wera. Bazo finga mama Sylvie Mampata. Yo sankaro ko akolobate. Otika change pa ngai, otika legi na ngai mwasi Odile Mandaka. Donc bien comme si Fally on dirait nani pour ba tout faut batanga Fally azana. Aneka mission normale a uta pa Kofi. Aya ko tout test na maison mais ba kata ya ye pa Kofi. Bon c'est la so bo moni bo ba jina mna boko sa on a sankara. Est-ce que si on va perdre Maïl? C'est pas perdre. Tu rigoles à un musicien 4x4 parce que la dernière mission a toujours 4x4 à Wenge Mobimba. C'était fait rigoler. Le président il était JB Piano. OK. Et ça n'a pas ceux qui t'ont battu hérité tangi adversaire ya faire. Là tu vois hérité ba yo kana te branché. Mais hérité tangi président JB Piano. Est-ce que ba gola ba za guerre ba on a papa chéri ba ngai te ba sona sanga ba linganga ti. Mais azaki surpris. Ya ovanda pena vandi bota ndeme bandi ba banda na ye. To lingana to salisana quartier la terre à quand il soit en quartier la terre mais quand on a une deuxième to lingana to yo kana ko fiolo midi. So quoi à moi que ba leki ne ba linganga si yem ta na quand ça ba linganga ti. Ah oui ça. Bravo. Je suis heureux que les choses se passent comme ça. La musique congolaise doit continuer à être variée, diverse, riche, toutes les tendances qu'on fait. Merci beaucoup. Bon, ils allaient voir Moutoua la cause avec un nani à Jean Lesseler. Sobé Lesseler. C'est moi qui bizanani. Oui, pour voir comme t'as bien c'est nani. Moi qui dis la cause à café. So pas moi on a ya koseka. Mais so ba neko analyser ngo. Donc yo bengi à Jean. Quoi qui concerne? Ya wera. Ah, ou bengi c'est comme moi binani. Wera. Moi dia ba la cause. Yo linga te guerre ya Fally parce que obi ko liera kuna o mela kuna tonga wera kuna bata Fally ba ba nini soko metolo baba bimisa bazana ba image bazana ba voice no ndenge tonga wera et puis ba ke plus loin soit ça pour la presse na rotika ba ke tina mampata beta musique OK na oluko ba ngangati olingangana ke poto te po ba ngangati et puis ba fan ndebu to so na bino boy ba ke papier pa OK le poto la tika na mpese na maboko na mbasu na makolo. Bon, tous les présidents, il y a un groupe de WhatsApp. On y a tout ça, on a privé. Na tina baba vidéo. On dit maintenant que ça tina vidéo na kata ba groupe. Ba mo na ndena pa na mbasu na PC. Premier combat ngana yo na judo ngombasu. Na la so na très puissant OK na ti selemba. On a vocal oyo. Ya ba vocal to na quit. Po so na quit. Jour wana. Oyo ki sabatu soni. Bana ne ba otala bana ba tangaka. Bana baza ba camarade. Ba camarade wana bazolanda bino ya ba émission au finga papa et moninga na bango na ba quit donc ils a bien été donc ba tu va se pelara ya kosekane ba oseka ba mona normal acha ya kwa salobi bongo mais lobi mabe il faut quand même ko yebisa ye ko redresser lobi mabe yebisa bana ngo siko ya o ba sala succès ba leki le roi de la forêt
bakende kolongola actualité ya Werason oyo ya siko ya Grand Paris na poto po babeta giti concert ezongaki nde le 15 ezala mabeki la coste ne baba on fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins mon avocat loyo ya ba avocat te kozana kwiti poso kozana kwiti jour wana okoyokisa bato soni. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes. C'est votre émission Soukana Masolo avec votre âme de servante Princile Yamboke, la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. Nous sommes la télévision, vous allez vraiment décider de vous abonner, vous s'abonner pour vous aimer. Émission Nabiso, vous allez vraiment décider. Un grand merci à ma maman Ritzma, comment on appelle ça en botte belé. Un grand merci aussi à mon cordon Dieu donné, ma ouais, j'en appelle ça en botte belé pour ma caméra. La moni Eben KB1, on a appelé ça en botte belé. Quand il est Sabino, on a pensé à Mboke, si on a bien invité dans un gaza spécial, peu professionnel. Les lots Nazana, papi les points c'est de développer, de rebêter mingi masolo vraiment. Il y a concert, il y a ouais rendez à outer rebêter à Paris. On habite jamais école les cabofona les na le cabino. Papi les points c'est mais un peu rebêter vraiment masolo. Naza déjà invité dans Eben foué la caméra. Nakot a déjà invité dans. Oui, bonjour papi les princes. Ouais, bonjour maman Nanga Princile. Bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Merci dans le monde entier de Baotarabiso. Là, on a Rose Alengra, tu as bande à parole, sans pourtant remercier mon bien boss, le roi de la forêt. Moi, Talangano, Andira, à Paris, la minute, on a Zabo, Vandi, on a Maman Sidejima, Pata, Maman Boutaba, Baïdika, Américaine, on a Rafia, son a vendu téléphone, on a peine sonné. Natalabo, appel à 4 américains Undertaken. A Benga, papier, presque comment on a vu le Sénat de depuis les États-Unis, Bazo distingué dans l'université, mais ban à la biso Bazo Zoaté. Nabia tu vois ma moyenne talingate wana faut une famille makane faut le faire Patrice faut le faire Jonas Mbese bagin ko parce que famille makane batanga trop so kutana tana ba collègue ya le roi d'Afrique batanga na baona IEC ba sur le Werason na distingara ya mwaza ba distingation nyo sota pesa pas bana nae mais malheureusement na pekisa ezosa la sabana ba Macron na classe tazo la sabango bana ba trop pazo la sabango na bi bon éducation à maman ba mwaza ma pasteur papa le la ba papa ko lui peut faire Patrice pasteur donc les éducation la babo et puis merci n'espace au ba mibiso à Tozana Joe Coiffure. Dans le salon de coiffure, Joe Coiffure, à toi la lemba, la bouton au numéro 7. Ils ont solution à la base. Si vous avez besoin de la tresser, vous ne prenez pas Joe Coiffure, vos mots se retrouvent. J'espère que ma question est ma réponse est ça. D'accord, merci beaucoup, Papi le Prince Kandene Sabino. Hier, on sur la bien, hier, sur la bien, donc on a yembé binoye. Donc, découvrir vraiment ma soeur. Donc, quand tu as directement ma question, oh, et Miminga, ah, oui, pas Papi le Prince. Au moment où il y a une prestation, il y a président Bissot Ranson Dengue qui est robé à Paris. Ça fait 2 années, hein, oh, à Betty à Paris. Dengue qui est robé à Paris. Vraiment, yo, en tant que mon qui est en Dengue. En tout cas, merci à toi. Donc, merci à Badini en toutes choses pour Michaudi. Et c'est bon, vous connaissez la vérité vous affranchira. Il y en a pas où Ranson, c'est l'homme qui contrôle le territoire du Royaume Congo. Systématiquement, d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Oui, on aussi ma malade à Biki. Là-bas, nous devons raconter où Werason est à la lumière de la musique africaine. Parce qu'il a apporté un coup de projecteur dans la musique. Grâce à Werason, les lots africains se retrouvent. Parce que ceux qui sont dans la barre, dans la minute, on a 155, pas été aux ambos, dans le dollar et la tête. Ceux qui sont dans l'Emba, pas Serge Bangala. Les patrons certifiés, nous avons changé de corps à l'Emba. Comme si tous les barrières, le début, c'est comme on a eu. Qui sont dans l'école de l'Ongo, qui sont dans la Bangala. Qui sont dans la sous-région de l'Ongo, qui sont dans Bangala. Ce peut être na 155 de pe na banakin parce que to kutana ba ni ko kuba donc parce que to kutana ba président Alain Bouchi so li ba tie 10 musique maman na ngai Princile ya yeba 9 faisait Werason moko bokuti bo kei bino moko bo ndiko luka ya tata mwasi na bino ya mama leki na bino ya koko na bino ya na bo luki bino mo bo miponani parce que so to va na ba Werason na beti tango asi so beta oyo ba tie papa Hervé Ferregola. Tant on a fait rigoler, batuni nani, ote, moi na Werason, na ute pa wera. Taba si ça bomoni totori na moto la tembe, héritier watana, l'homme de Casta toujours les rats, l'homme qui sérise à son origine, les multimilliardaires à livre externe, et puis ministère présidentiel. Ça me met à batuni, moi na nani, moi na wera. C'est balongo batie Fabrigas Maestro. Wana nani, moi na wera. C'est balongo batie Déplique. Wana nani, moi na wera. Batie Binani, animateur à wera. Batie Jackie, moi na wera. Batie Emelia, moi na wera. Batie Teka Dioba, moi na wera. Batutu ba kochawana ezalaka ba mia de soba na wera soki peto siliki yoli bino na bakoko batie bina file koka wera batie Ibraton koka wera Patrick Ibekam koka wera au matériel donc c'est-à-dire que Werason c'est l'homme qui contrôle le territoire du Royaume Congo donc c'est
En tout cas, événement Salama qui a ezaki événement FCNK Salama. En tout cas, dans le biso Princilia, c'est toute la première fois dans l'histoire. Moi le rôle de la forêt tant que bien nga za prophète bon dimanche. Bona kibusa pipa ça bino mukono busa kibusa pipa ezala mukola liboso boko pa buke comme na tongo était na butu muto cha manette écrit sur les batailles ndeko kita. La preuve ane mukoto busa kibusa pipa buke comme na tongo muto cha manette. Ce tant que conseil à les 15. Le changement est Saint-Valentin, ça va limite. Le 14, il va se Bali, va soigner Babi à partir de l'élo, on nous fêter sur le 14 février. Donc, on va fêter les 15 parce que venez mes années les 15. Là-bas, va fêter Saint-Valentin le 14. D'office, la minute, on va que chaque les 15 est comme une fête, il y a Saint-Valentin. Oh, oui, raison à Tiangwa. Donc, bandi concert, parce que nous, on a déjà. Quand on prépare le concert, tu n'es pas qu'un autant le concert. La mission de te préparer, on a déjà. Pourtant, on prépare le roi d'Afora, Benga, Papi, les passes Vanda. Petit, ouais, Rayaran. Ya web sanga mauti na una brasa vina point noir na yoka na vanda abeni sankade kuta vanda odil manzaka yaka CG Junior katakata vanda Dr Pichu Musung vanda Maître Ninja Sikate na l'estratège vanda Président Sami vanda Président Bana vanda Sony Kamanda vanda to bandisco otala totali Bercy to beta totali Palais des Sports to beta totali Olympe to beta totali Bazeni to beta 20 espoir zongo akangisi yango to bon parce que peut-être où est le roi d'Afora Sala, ce photo kota to luka, sur le terrain ni to beta na arène à Grand Paris. Vous comprenez? To bini on a parce que le roi d'Afora déjà ba entraîner ba tout ba à côté na ba cheval, à côté na ba tracteur, aya na ba moteur minene, doit ça est-ce que photo ba sorti na ego ça ndenge nini spectacle ni ezala kati arène à Grand Paris. Tant aussi solution na ngonde to ya kisiko. Tant to ye na kati kuna na ebisio mama batwacha makelele. To zaki avaja eh ba basila bana le bango ba via basila tenda papa chéri basila ba vela biso ko bana ka ba komo sa succès bon siko bana ba komo sa to ndimi ke to sila yebisa bana ngo siko ya o ba sa succès ba leki le roi d'Afora ba kende ko longula actualité ya we rason o ya siko ya Grand Paris na poto o ba beta git concert ezonga kinde le 15 batoto bakenda obeta bobeti to pesi no pour chapeau babeta ki ba fali babeti ba faire babeti ba hériter babeti ndenge babeta encore concert mais concert événementiel concert ya histoire poétically oti lelo na préfecture ya Mundele voire même ba garde o ba go ça la sécurité o ba même ba policier français ba l'ennemi sécurité c'est toute la première fois ba mona concert na kati plein libanda plein bazo ba te sécurité to ba ne pas nani to repousse nani ba tutu ba lati propre zopan to repousse nani po ba comprendre na ba bona ngote na kata poto. OK, merci beaucoup Papi les Princes. Ndenge ni mona ki ba invité au Ranson amemaki na poto to mona ki Bill Clinton vraiment ayemba ki kitoko puis en tout cas Bill Clinton félicitations. OK. Na habité Bill Clinton Alexis ba tout de quoi il est capable. Dalo ba je suis le maître de votre maître. Animateur makasi. C'est mon seigneur Dangwe kuma donc je le comprends. Azali matin makasi passe la kaye moi s'appelle mutaleka iti. Azali sel. Bill mutaleka iti. Le loke seigneur tout pour estimé faux en Bill Clinton. So za Bill Clinton to question simbate. Monita ou séparation papa chéri bangona masane le roi d'Afora. Taba kabwani biso to kebo bi condition batika biso la condition na dire comme tu appelles ça ou raison chasse raté. La prof en intervention raté yemba gon. Abaka tispe me quitter mais 16 jours il a venu me donner raison. Ciao, mon a lui venir peut ça ou raison yango. Alba ba balingaki na bamba ti pobo sekanga we rai balingaki na zinda. Pobo chola ngai papa likamba kokana. Zambende ya ko sukisa zompa. Donc c'est gratuit autorité vient de dire. Oh bah pesa ité bah pesa qui. Quand tu as une intervention rapide ou a créé des animateurs. C'était Bill Clinton a scellé. Tout le temps tu as cette intervention rapide tout le cœur c'est malade à Maba. Ce que ça na Bill Clinton T, c'est OK scénario et vous salaté. La preuve on est dans bonne expérience. Anniversaire normal ya président en relation c'est ma sané papa chéri. Atala moni de ma mozo kendela bi kalu jitika. Tala ku kalu jitonga mon intervention pa kima comme chanteur. Bila biana betona ko kimate. Zomban yana betona zonga nan kaducha comme kene ake guma chanteur. Oza chanteur to saka ni matin. Yaka Bill to batali ko ba bon. Papa chabi ay ko simbati. Ba yo sa papa c'est ezana leki ya Bill Clinton propre papa moko maman moko yem taper sa Bill ba plavia ko go dukan. Papa chazu Kilimanjaro. Petit fois Bill. Zaki Kilimanjaro ada lukaka poto take poto pa kini. Yana ngo baniti. OK, isko na ndenge ya quartier latin. Pour faire l'option mon pas avier mo onga sepela ni makasi. Avier mo ko avier mo maye de sage. Viana ayeba so ayebi importance na ayebi kezana long mo a retirer pas na ko approcher.
comprends vieux mon simple à quoi approcher ayebi ke nana bénéfice moi pas Papi le Prince nana bénéfice moi et pas Guy Malela nana bénéfice moi pas Sélé Foubert aller moi le Paris 16e bien Chikito Bang à quoi approcher via talabi ndenge taxi zo kenele il faut Bill Clinton la zala faut c'est le azala ndenge rappelle biso mental nde vieux na so mon pas akene ko zo bébé Kero na image à Bill azui nani brigade na image à Céléo Zompane vieux na biso wazo ka malgré na zala ngai parolier mais na côté na monde de musique c'est que fona la ndaka likolo oyo wera so na saini a PCB biso akiozo nani nani G5 na image à Bill azui Papi Louange na image à Céléo papa mbatalabi mais bano pe wera makamba yaka nango ezaka makasi bosi koto kosuka ndenge ni mwana na pe Bill yango azo kokanga kanga basuki to sani ndaye kozwa biscuit des écoliers na image ka ya Bill Bill mutaye kolakisa batu po kaluja le pauvre amenga number 1 anobwa bakata suki na plat ndomolo ozo manda da suka so Bill ayesko na bakri omona un animateur alongona mona micro na suka azo kima na kobwa tina na micro o mususu et puis Bill ayeko kolakisa batu animateur faut être d'abord beau faut être élégant animateur attirer l'ox mutaina histoire l'ox animateur de se fait l'ox animateur moi te baninga ba ko ba l'ox Bill ayeke animateur ko kanga mesh lo bana basi mutaya nango ye zompane donc c'est-à-dire na kati ya bokese seigneur te faut Bill Clinton la salle yango motango Bill azwaki ana zongi siko ndenge nazalaki na maison mais état animateur nazo travailler ndenge senga état na baneko na beka kaudu kao Bill a bisi d'énergie batali siko monseigneur dango ndenge azobwaka Bill abwaki na yebisi yo basi bazokokate basi mbaga Bill bapesa ta bisi Bill simba tali boko ok ngana benga ki Bill na si Bill nozo kende basi bazobenga ngebele bana bezo basi mbata matama nao bazo ta bisi comme ka simba te otiki mama na biso Nathalie Kalonji na ndako mama biomba ko tala événement aisinga bof salaka ni matamu tumo apesa nga bisi te yo besi na liaki mungwa ngabone yi mungwa bien osukopela mungwa ngo ok bof na sukoni ya mo Bill asali événement du siècle de début à la fin abandeli batu ko ba kezanga na bwaka de intervention rapide tina kilelo donc toi coup de chapeau la Bill le monde est héritier vraiment félicitations hein en tout cas héritier nzamba oyemba tango héritier simbi koyemba babi oh Nathalie héritier na oh menga na kanisi le roi David wa kanti de kanti na Bible ndem tazo yemba zo les héritier na lobi na toto yo voilà eza excellent ye moi sabino nazalaka fragile héritier double importe ya giro de bébé poati wana fera bimi na mitukisaka te soki nazangi kolia na kola tandeki asalaka te chaque jour aliyaka Papi le Prince bomanga ye fere ozomona siko tala bana wera héritier tango abandi koyemba na yebiso nga mela bino mwana mobali azali ka toto atembe yango bamipesa komba tembe kotikaka tembe et puis tembe ane simba zala beka tembe na bakiselo tembe toto atembe yo yebi zala tembe kaka bonga na ndimi gogan zala tembe ce que toi komona vraiment tiens donc tu comprends à préparer qui toi préparer qui te et puis toi komona vraiment la coste ici la est-ce que amelaki te to et on y connaît pour ça qui a ça la mamba ça la quoi Atuanga bena comprendre que Adja na travail na biso awa ba séance nyonso to na kisasa à répéter et puis tant comment na potopé à répéter bon open ça en tout cas pour ne pas na kosa pour ne pas na zonge na sa Bible raison donc pour ne Bible le bara et puis que selon Jean et puis que selon Matthieu comment dire le bara to ba ça et puis que selon Matthieu dans selon Nzambete selon Matthieu selon ni so manga pe na lobane o za selon anga ok yé moko ma question ne mutu ayebi le pourquoi ça la bongo donc tant ozonga ozwa mais o et de pewenga ezala mabeki la cause ne baba on fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins chacha babu ya kosi yo alobi lelo yo kitengai est-ce que yo kosa motabola muloko la ngai kabisa yo ya basoka mokano na nkanda te. Donc la cause rose à la teke, na yebi que la cause c'est un parent. Acha peu c'est un parent, bana bakoli ba mapasa boy boy. La cause avec sincèrement na biso na mutema nanga. Il faut coula. Yeba ma okolo ba na télévision. Acha c'est un parent, oko titoyer té, oko chola té, oko ko pese ba qualification ya koutité na kata TV.
omoni bavocal oyo ya bavocal te kozala na kwiti po soki oza na kwiti jour wana okoyokisa bato soni bana ne baotala bana ne batangaka bana ne baza bakamarade wana bazolanda bino ya baémission ofinga papa ya moninga na bango ya bakwiti donc eza bien te donc bato baosepelaka ya koseka nde baoseka bamona yango normal ya kwasa alobi bongo mais alobi mabe il faut quand même koyebisa ye koredresser alobi mabe akoki jamais koqualifie moninga bongo oyo aza parent lokola ye ete soso comprendre mpo nga ndeti so esika bongo na osepela te nga osepela te nga nasaka toza 3 mois osolola te kofinga na télévision pasi amankaka dilo ya bongo ouais mam nasala ye na ndini te ofinga esi mutu bongo. En tout cas, Sankara, c'est prépare-toi. La guerre sera longue et populaire. Na minute Sankara, guerre et bandinga na yo. Je comprends. Au moment Sankara, j'ai oya na ba comédie na kata kese oyo. To za bata ba wana te, to bata ba wana te. Sankara, yo pena o parvenir ko tout na presse, ba boki fali te pour la nini. Fali za nani na kata kese na biso. Fali azan nani na kese na biso babu akaye par rapport ya quoi bino na kata ba waro bazo finga wera bazo finga mama Sylvie Mampata yo Sankara ko akoloba te otika change pa ya ngai otika legi na ngai mwasi Odile Manzaka bino comme si Fali on dirait nani po bato tout fo batanga Fali azan nani aneka mission normale a uta pa kofi aya ko test na maison mais bakata ya ye aye pa kofi bozi la so bomoni bobajina mna boko sa on a Sankara ngate il y a différents musiciens. Comment musicien on a vendre na bang. Comment il y a oh. Pourquoi ça va na bossa ko na bat na boke no kutana na bango so wa pango boke no sa ba na bango. Mama Fali za. To beti concert Mama Fali bobimi ebele bino bat lobela Fali botiki na bino boko mo sa ba critique na concert a wera mkolo bongo bobangi na bino pété. Yo kiki ba ki sa courage ngo ya bino pe bo mila ngo mabe. Ba ki sa courage bondeni bano. Oh boni boye kona rumba nini ngo tikala ti lelo yo monte bato babina banzembo kala kuna concert bobeti 18 concert moko non rete tikala ta moko te makambo boko sa la promotion pona mo mbala bato Fali wana ezali ana ba concert ebela beta ya beta ka so betika dimanche lundi bato babosa nyango akeluka so beta samedi ezala bongo te biso beta double zeni ti lelo tikala biso moto yo longola ngo to remplacer Arena Grand Paris oso mona mkinde ezoloba te eloko tout ezoloba après ça Bill Clinton ezoloba wera nenga boaka ki fe zoloba yo lingaka te guerre ya Fali parce que oyebi ko liaka kuna omelaka kuna tonga wera kuna bata Fali ba ba nini soko metolo baba bimisa bazana ba image bazana ba voice no ndengo tonga wera et puis ba ke plus loin so eza pour la presse na kotika ba ke tina mampata beta musique te Sankara yo 20 na façon yo tala ndeko uti na ndeko komi 20 na pesa mukanda leo mi benga père des enfants français Fali pesa yango Fali ne qui chez nous babu kabino benga wera za local ya za international siko ko na besoin libanga local aje pa ba mikini neige ba international babu kae yo pour la Fali za nani so za isele o mutabeta la maison mais oyemba ko finga matika ba pointe la maison mais so za yi petit na biso lo beso oyo finga yo so me pa Fali okangami alors mané kama ka pa Fali za nani pa la biso Fali sala nini pa la biso o comme ça Fali petit wera na makasi ndo mi kosa ke yoza oza ami la défense ya Fali reconnaître ote aboka baninga ba mi défense ya boka ote tanga imbanze ne bobo ka kete na chiba ambe joli yeye na Patrick Ngubi batanga yo o kosa kaka et puis yo manka wera o manka presi parce que o me maona comédie ba tuai barate Gubo so kanga Sankara na iso na beto na premier soin Mama Sylvie aya ata biso kimia bomona réception tina ndakulai poto bana kamna beto deuxième bord presa bomela moto troisième bord na osenga CG Julio Katakata na osenga Dauta Pichu Musungu na osenga Mete Ninja pardon s'il te plaît boko ta marambo te na beto tina suka Sankara yo po yo va na biso il faut répondre ba wario ba finga praise butu moi ozomona makomi tina mampata et puis ozo yana kisasa na rapport yo uti concert ya Grand Arena pour ya repesa fanatique mais comme que ndeto beta na New Arena fallait être invité yo mto invité Fali na concert na biso ça là que c'est non invité à Fali ça là que c'est non invité à Fali on t'a invité un peu papa quoi muta ema no mabebo ema no totim ema lo hérité ton dimait ema lo ferit yo vina etanga bato ba uta maison mais yo finga bango ya Fali okanga maka ba ebiso ba image ko lo ba po Fali te pour la nini
au moins qui deux fois la bino sanga na rola piso mboko yo okenda oluka bangangati olingangana ke poto te po bangangati et puis ba fan ndebu to so na bino boy ba ke papier pa okende poto la tigala na mpese na maboko na mbasu na makolo bo tuna tous les présidents ya ba groupe na mtoto WhatsApp onyo to so ba na privé na tina ba vidéo odi manjaka tiko za tina vidéo na kata ba groupe ba mona ndela bana na mbasu na mpese premier combat ngana yo na juda ngombasu na la soke na très puissant okenda ti selembo po bo na mbasu deuxième yango ya voyage bo tikinga tu na mbasu ao okenda na kinganga bakanga na kikuti na kikuti nango habite na kikuti samba nego lala ba kuto mutakana ka hotel au saba incarnation en face à samba 20 mettre ninja ebengo presse ebengo poto lo bate to ba na skoko lo ba fali na ki chez nous ba benga presse local après ça luka babu akana ka konta babu ka tanke ki ya faire ya vérité au quoi ça na makati par rapport quoi et on fait fallait cause la puis pesa wera c'est pas la puis pesa wera et bon persi tout mato benga et mérite longa to benga sangara keba oya on manque après na busoba et puis ba même on na vati keba sankara kena pas fallait ngo o mona ya za danger c'est la ba vidéo otanga ba mbongo otaba vidéo so manzem na e okenda te pour nani kena pas fallait yo ya ba bisoto fana na to sofraka okia poto ya rowelela to beti conseil yo promotion de sali apa odi mantaka o saka 3 émissions na poto maintenant ma sali grâce to sali récite na garena après so ya na kisasa premier so esa biso ke fallait inviter wera yo mto inviter a comme inviter so ya mette pas la biso yo ngana to bebane o koma hotel point soit que ya okima ala na piroger mais même minanga saka yo betela toka bwana pwani toka bwana na limino pwani poni ngana sala video anniversaire fali o ngana kota la badolo ba fali ndeto bebana poto ngato finga feri na boy to bi fera a quotidien na kato kesa biso ndai séparation ngana solo piroger koma camarade nga pona boy ayo pona bengana pemena nga ndeto bana piroger ngana piroger na meso meto troza ba camarade beto ga me aminga na autobimana toka bwana 23 tona mono me mama be ya na boy na piroger aizwa pene éducation dans éduquer et pene dans éduquer dans éduquer bande les soins si to zongani ba moni pe mama na biso sivima pata ya réception sama na ndako kuna to dame to yamba to zongani mais les sensas dikama na éduquer poka ya kana busoba o na kosenga na ngasko nga mutetela ngasko yena jemo ga boy na mo ngo ya kana je ndena ozomselo yo mo pene mo na pene changer maloba so la cause est jeune faut tikango tango sona moninga okopo pese conseil ya tala boybo moto na ndeni mendeni le rwana okala kya ndeni le rwana boybo mais yo ya na télévision te ba kuti non c'est pas ça moi je peux pas tolérer ba bloko wana bon moi so ba no expliquer ya bon te bon c'est pela na ngota lo ba mabe alo ba mabe na ndenga be fo be ka moninga se sikiza alo ba mabe pas rectifier ba bloko wana alo ba mabe ngabe na sepe na ngala ete yazo kanzania sali vocal na ngabe na sepe na ngala ete ngala ninga batu oyo ba néglige batu te naka contre batu wana batu ba mimona lokola se bango ba se banani lokola batu bana se na bango yayas biso tout est le côté nzambe ne leader na 2 secondes Michael Jackson na kufa muto danger ku ya manene biso to tikala le ba benga e pauvre ça kufa biso to zan vie pe mesali donc to ana pe ma espoir ezali même na dernière minute comprendre okozo je on a les radio o emba nzembo na e ba ku yo pesa ka komona boseka ngana numbangu te tango mosusu Yesu akoleka na nzela nanga ye likambo oyo ezoumela po Yesu akotango nanu te ngana kovivwa se na bolenga bonzambe soki nakosi te sala quelque chose nzambe ya prince sala quelque donc ozopa jwana zoyemba zo expliquer binoke tango su nzambe akoleka nzela ne ngani ngate batu bo babima lokwa se danger obi malwa yo excellent yo soki nani boy non nzamba ebi nzamba longolana c'est pas que du colo ayebi donc faut na vie tango ozala batu yeba kozana bango limiter pour ça de la gloire zana milia baninga komwe olaksa te pour prêtre zaka nzambe biso tout toi nyase mutu moko ta yo bisa oke danger mama oba jwana emba nani esili te nanu esili nanu te balaka biso Jésus oyatili ona ayate donc na esilité et aussi la mgoya ya mais comme na yete mama zalaka na espoir vraiment keba mutasuka pa koma le premier pas zonga mutasuka keba timba témoin bemba kufa ya zanga mobutu mutatikala obinde témoin bemba kufa ya ba kita bemba la kata CP
témoin ya kosamba bwa beta libaka kufa so kosamba na témoin bemba bimana osala na likamte bakita bakiti vraiment wana toza na papier le prince tokontinue kaka émission na biso papier le prince eza na polémique moko ezoleka na internet eza créé epai ya président Weranson na nzembo oyo ayembaki te tolinga tosalisana na podium donc nzembo wana nde ayembaki yango polémique ezosalema entre héritier na Ferregola polémique wana esama esaka bato bayebi na bao makambo te bayebi makambo te basala polémique nga lingaka madistraction te nga na dete pa na omona yango eza bapolémique boya nango mpona nini te boya nango mpona biso oza comprendre bon eza lewa mutu waka lacoste awabengaka nani ajane leselaire so obenge leselaire se moyibi eza nani wera po wera mutu abengisi na nani omwekede lacoste agafe so bato bamona oka ya koseka mais so bandeki koanalyse yango ntango yo obengi ajane po ayaki conseil ya nani obengi na leselaire siko moyibi nani modi ya ba lacoste nasisa mambo lacoste na ozoza na lesi wanza na prévenir yo na keno na bien siko tangu sikoyo bocha biso concert na biso ebeti bino tuyoko olobi kitoko makasi so bayimba na deuxième actualité et tout fait concert et comme polémique ya hérité na ferry ebundisa sikoyo récite ya concert na ite so kompani bango nyonso bana papa na yebaka bango avant ngana yebisaka bango nyo tunga na senga ke bakoma bien bango na le roi d'Afrique tant na banda bat balinga te na swana troti na koma na bambasu na swa batu ba yebi yango pendant combien d'années 2001 tito 6 ngo nga ko swana ngana mbasu na ngo yebi yango te namna ke na tina repépéré bato belé ba repépéré pe ngaba lo ba mtu ba kelo tonga ngapa pension komanga na ko ke pa faire bango ta faire ba golo tu ba yebi ngana prochain pour faire dans la silisi auto na faire maman faire celle mission vidéo ou ya concert on doit mettre en Afrique d'ici nana ngo yebi yango te c'est ngal na senga kana bi à partir de l'homme to fin ça les rois d'Afrique azati vient tu dans le roi pour que ça victoire musique va faire comme na ba koko ba bina filer ba itrato ba patrer beka comme la personne honneur donc bana neto faut ba pembe na yi zompa dans la banda kombana il y avait des bateaux baboya qui fait à pembe na 20 ans de passer parce qu'il a intérêt quelque part n'est pas bateau mususu so il fait rien à étouffer le homme na bao de la salle ba ko so bango pe faut pas comprendre tant conseil comme il récite bango ba ibaya sur la deuxième ou actualité mobile nango et peut ça le gola et bando bundi ça récite à concert quand vraiment ko to le ngote et le mo samite 20 ans na rozaba ça comme 20 ans na zo mandem o abengisa bolingo tolingana tosalisana tozali bato ekolo moko yawe atina biso tolingana yawe pensa limbisani bango adomo jangi baboti bosunga le mutombo tonto Jacques mère arrête personne tonto Jacques baboti bosunga ke mamu benga bato za vokane abeta yango na kati ya nzem na ye na kati ya wenye 4x4 BCBG lelo a développer comme ça wa so tolingana tosalisana léance bungai tolingana toyokana abando tanga batu so tangu ya yemba abwaki tangu atindi héritier tanga koma mutu abi héritier tanga yemba parce que le roi d'Afrique yemo tanzo yemba atanga dia ba vela biso mopao ba vela biso mopao le kane mission mazo bake anga balinganga te vraiment ba pecho balingana bonga te ba sona sanga balinganga te mais azaki surpris ya ovanda pena vandi bota ndeme bandi babanda na ye tolingana tosalisana quartier la terre akanisa riswa quartier la terre mais 20 na ele deuxième tolingana toyokana kofelo mide so quoi à moi que baleki ne balinga kesi yende mtana kanisa balinga kiti vento la ke tolingana to sali Ferregola ba pasepeli tant à tal héritier alobi papa chéri so bobo ya papa est-ce que si on va perdre maïl c'est pas perdre Ferregola as un musicien 4x4 parce que dernier musicien na biso toujours en 4x4 ya Wenge Mobimba c'était Ferregola le président il était JB Piano OK et ça na ma beso qui toba héritier tangi anniversaire ya Ferry là to ba héritier ba yoka na te ba mais héritier tangi président JB Piano est-ce que ba gola ba za na guerre ba on a papa chéri so papa chéri ba dobile bo sécurité héritier pas tangi comme nanga ce que papa chéri a zone en contexte est-ce que bo sécurité héritier pas tangi comme nanga c'est bilo on papa chéri te au moins que ba luka ma be ko za na to ba pesi héritier passe buto ki héritier tangi anniversaire ya Ferry so binu comme ça faire az anniversaire papa chéri pour héritier tangi papa chéri so ka tanga anniversaire ndenga za mabi atangi papa chéri
siko atangi papa Cheraza d'office père ya faire ndenge le roi de forêt azali n'était sans comprendre donc siko ba yo akena ngol na ndenga polémique est-ce que c'est obligatoire kaka héritier fatanga komba père to so appel normal et ça obligatoire est-ce que ngane na fandi boy moni batum si ba yeba te bolo bana mutu likambu oui ça papi il faut le ça là yo ça il faut les obliger il faut na déjà comme obliger quand il me faut la télé million parce que souvent on habite ba classe auto kenda boy ba te des exemples obligatoires maman au moins d'abord la télévision OK na les gâter fait na tambo la passer par là ba Dubaï partout ba OK il peut ba dolezi na kenda ba point noir na ke ba Brazza to ke ba Angola to kenda partout to bani on a presque mon coin ba présenter au papier pas porter pas oui ba iso na yebi te tout monde a pas ce que yo ça mutala pourquoi ebingate est-ce que mutala zo bichira fa iba mutunyo tata la mama mso to linga na bateki munyo tata la mama musique les obligations est-ce que ndenge tata ni comme on était yango nde ratissé concert oyo faire betaille na Côte d'Ivoire concert betabaki plein paix bonyo créer faire réellement le belo monter créer maka bato bazana bango yesi ba mona faire na teva bina na guerre na héritier ou bien héritier de quand teva bina guerre na faire ezala tout autour ya bato wana nde ba wenga na benga bango ba flatter luka musale pas faire mbala moko bandolo baloba ba kanso pressing de bazala nde to mona ba dadi muna ba fanti dibaye bino boya ga bolo ba 5 bozala ndoko ba contemporain na bango te bobo wando chama kele c'est créé comment le groupe les Gaulois que azali na défenseur ya faire rigola na niveau ya maramu ya internet comment le rôle nani massa oyo mukwa tembolo comment le rôle nasi balanda nasi basele c'est ça nde ba compter mais bino ba misusu ka fanatique kaka fan kaka nde yebisa na kata concert wana nani asala pas fait rien mutu basa gouv le Gaulois za kunate nasi basele za kunate mukwa tombola za kunate et ba fan obo ya ga go créer likambe bandi mais bango mo basala pas faire so quoi la batika biloko wana baza batu ya papa tozana ba idée belé wera so le roi d'apo azapena na ba objectif ebelé vis-à-vis ya bana naye et puis ne la bo maman na biso tozwi ba contrat ebelé ya poto outi on libati vraiment ya poto do ebelé oyo yemo 20 na otala baka isateka esuki pona bomona ki hérité bomona ibi bomona ki ajane mais il y a des surprises oyo ezali sur na événement to sala parce que dans ndule wana yo lobika bongo tozali na batu msupe balongwa bazaki wana nde soki na sima tozali na bamusikasika tozali na bakimbangu basolisa na biso oyo batika na bapoto bazaki wana toyena bakebele zompana donc batika biloko ngana omona ngolo tokota na polémique ezali kwa yeba na kobundisa actualité oyo ya récite ya concert mais faut ko évaki yango donc na opesa motante. D'accord, merci beaucoup Babo na biso fidèle na biso bolanaka toujours émission na bino suka na masolo otika brancher kolanda émission na biso pour ça vraiment de citer quand les sabino après si on va sonner bien invité na ngase gaza spécial paix professionnel pour continuer toujours pour s'abonner vraiment na chaîne na biso pour ça de citer oui papi le prince monde de la fin na yo ezani puis bambote no pesi banani monde de la fin na ngezara merci la bato nyo surtout o basale biso grâce ya Roland Sapenake fierté na baba lingaka leader na bango le plus populaire d'Afrique ou en soit le roi de la forêt en tout cas d'ici samedi j'ai là OK c'est le roi de la forêt à Zozo ana ça passe comme ça na ba contre belé voir avis les autres la biso donc déjà samedi on a parce que moi quelque chose azwaki po à part concert azaki pe na moi ba quelques séances pour na album na biso morote o bazo zela na si ba monaki to largela bango ka générique mo za tiré na 4 album morote to benga tous ces pays ici bas o ba savoir ki siko album facile il y a des bateaux pe fallait ba yimba bazena ba la poto yango zo itana na ba dédicace nde bazo zonga awa on a continuer ba activité na biso nde boyebi na kipanda british quant à moi bateau balinganga oza besoin benganga opesanga conseil ou finganga etalinga ite numéro nanga code bobulu ngwa 243 bota ka komba mwana nanga na bota plus ya uli musheni 97 067 1644 soit plus ya uli musheni 89 99 55 194 là ozinga. Là, on a profité directement de l'occasion de remercier Moutou Oliaka dollar et Lalati. Il y a Théo Zambota. Donc, Moutaliara dollar et Lalati Mundele. La personne va monter, il y a Bruno Libika. Mbongo propre la carte États-Unis, on a dit ya Bruno Libika. La personne va monter dans la Yemoko Yannick Kuba, mon finuko Afrique. Yannick Kuba, la personne va monter ma case. Pourquoi pas Didier Nzao Héros? Il y a Didier Nzao Héros. La personne va monter dans PDG Malou Mavoka.
PDG Malou Mavoka na pesa mbote na représentant valable panneau solaire ya Congo MDD Business Fisson Ituku na remercier mon grand frère propre na Paris archevêque Ben Lobobo monsieur Zéro Fénéa pourquoi pas l'honorable Timothée Chimanga na pesa mbote na Fortina Boto FB Black garçon swag na kata lemba babi deux fois te avant de s'appeler on a bien on le mais là le moi malili au côté salon ba momi ba jo voyez pas ya FB Black ya Fortina Boto au Kuta Escana na remercier ya Ouli opelé la MTT le Japon na kata Libre pourquoi pas na garé comme na kata Belgique moi na classe d'amso Julie Cole na Belgique moi na classe d'amso Nicole na kata Paris na pesi ba mbote na vie na nga Roger Mvumbi na robo sala hote na remercier sur makasi na yemo comme les pharmaciens français babi les pharmaciens français ya za pharmaciens français JP Bakula bien na JP Bakula grand frère propre ya Wawa Bakula donc ba mbote na opena makasi esko zali na remercier sur makasi na yemoko Shikito Bang na pesi ba mbote na MP12 Basman Kinganda Eric Wona le poto pourquoi pas na Kandi tu sais voir ba misala nga mikili ba misala nga pena mikili les États-Unis na monikaka Peri Mosengo pourquoi pas na Ken Mosengo na Canada la monikaka Titi Mosengo Sylvain Bete Cyprien Mwela ya Jonas Mbese na kata Canada na Nenga Brazzaville na Talika président Marcel yemo président David Simba président ba fan club Union surtout biso ya maison mère na niveau Brazzaville na vice na président Toms na Nenga Point Noir na moni Galor Basket président ba Spiritas Nyonso na moni président ML président ba Gaulois Nyonso na kata Point Noir na moni Jacques Mobambola balobi yemo na kata Point Noir pourquoi pas na Romain Mbenda serpent de rail balobi monsieur le maire Anissé Noir na yoyebi na ndenge ya ba Point Noir Joël na Point Noir aux à la canne mais papi yemo président Didier Mbomi na Point Noir calamité avant papi na beta na ndenge ba nord na ya moi 2 semaines nga Brazza une semaine Point Noir une semaine na Côte sous Dolozi une semaine na putana ba yaro donc na kata ya Dolozi après na yozonga na salisko trajectoire o ya papi les princes ya yemo sikoyo na ndenge ya pampa donc na remercier bino ana isasa na remercier sito na remercier maman na biso maman Rit makoma maman Rit makoma maman chérie maman botela biso moi c'est kitoko mona ngolo prince ya mboke prince ya mboke maman Rit en tout cas merci na ndenge sala ko botela biso moi c'est kitoko boy et potani c'est ba classe tala moi ndazo ba français na kanti le roi madame wana Jacqueline Mutabimi nzoke sala ngai sala madame Jacqueline te yo pe ba motela o petit wera de Brazzaville ye bika ndenge zalaka ba basi da ngai ya botango giga position boy masola Archange babini lemé et puis na obo sanate le patron certifié Serge Bangala d'accord les malama connaît pourquoi pas na yemoko Serge Makila dragon de la monnaie Serge Makila dragon de la monnaie donc ba on a boaki na ba on a boaki en tout cas ba prochaine émission bonsoir kaka boyebi bon ils appellent un obligatoire c'est obligatoire sur peut ça bon na yo remercier fondation Fofamou babi Francis Mundabi mikoba benge Moïse de Paris wana muta baptisé yemoko Igor le roi de forêt a baptisé Francis Mundabi mikolo komone komi Moïse de Paris base nanga Dubaï président Kadima Mukendi président Truman Mimpia président Adamo Kumbu grand pays mabeya na Dubaï restaurant to lia bien na bisa Congo ah opena na ka pena dikayabu na raisonnement chaki watu na belamba saka beko kulia olingi na lipa na yo pa. Voilà, merci beaucoup abonnés fidèles à tous la télévision. Vous êtes bien à l'émission na bino suka na masolo avec votre humble servante Prince ya mboke wa to comme na suka émission na biso na yamba bino. Papi les points, j'espère que bolandi émission moko magito ko pe propre. Ah na chaîne na bino bozoka ba actualité ya bien émission ya propre ba analyse moko ya propre. Nga merci à mon cordon Dieu donné maweja. Na sima caméra na moni eben KB babi cameraman moko ya mbinga ya propre na peso mbote belé et puis sans oublier FB Black na peso mbote belé sans oublier aussi famille mboke mobimba Saint-Tiche mboke Esther mboke Limboke Lisée mboke Consolette et puis sans oublier mon bébé chéri bébé Altesse Samba na peso mbote belé yango wana doto moni nisusu na émission ezali koyamba la sima wana tiki bino bisous bye.